have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino partout bozwami wana bambote topesaka avant ko ban émission na biso avant ko ban émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka bana mama eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo baba kuke ba vrai babonné na nga j'espère que vous allez bien moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu j'espère bomoni miniature wana très bien miniature wana eza bato ya théâtre na biso bato ya maboke na biso bango wana nde na kati ya miniature wana na miniature wana tozomona 4 personnes eza Sila Bisalu Bekam Pomba Sen eza Lipati ayaya eza Esengo bomoni miracle bandeko na ngai balobi France, Europe et bouger. Europe et bouger. Europe et bouger. Bande kwa ngai. Bande kwa sila batelemi. Bande kwa sila bakoti makambo. Bande kwa ngai ya ya. Bande kwa sila balobi sila ekomita na ye abuka. Ekomita na ye asepela ekomita na ye oya lona ki ngonge koki yango azobuka zuwa te kanda te bana mama zuwa te kanda te bandeko na ngai bino moko bokoyoka audio ali pati ndenge azoloba pona sila bokoyoka pe esengo ndenge azoloba pona sila bandeko na nga tellement esengo etondi miracle alobi non Bekam a mutu mususu Bekam aza mutu mususu bino moko boyebi na théâtre de chez nous na théâtre Kibolelo quelle différence bandeko na nga. Quelle différence! Époque aussi la Bisalu banda théâtre. Mwana mukie. Mamisa banda théâtre. Akenda kazonga kananda kubaloba. Akenda kazonga. Azosala toujours musala na ye. Tellement Sila Bisalu azala ki patient. Tellement Sila Bisalu azala ki na détermination. Tellement Sila Bisalu azala ki ne loko abanda koluka. Sila Bisalu abanda komona kilelo te. Mais Sila Bisalu abanda ki komona lobby. Azala ki na vision ba aigle bandeko na ngai. Azokende. Akende tournage. Akende répétition. Azonga. Asala boye. Mais Sila Bisalu azo continuer toujours théâtre. Devant bali pati na esengo na époque wana kutu Sila Bisalu te. Na époque wana ndeza ki époque ya li pati na esengo. Bino mo boyebi théâtre li pati na esengo. Soko tala ngoto rate mutema pasi bana mama. Na époque wana bayayo ba bete, bayayo ba cartona. Bayayo ba cartonné sengo na li pati soko tali ngoto zangi kimia na époque wana ozotala ba théâtre de chez nous ozosepela la ba mama na biso ba mama bomengo ba mama mabele ba mama bele baza wana bandeko na nga ba mama linga na époque wana ozotala théâtre de chez nous ozosepela toye kotala na Kibolelo théâtre ekokufa bana mama théâtre komi ozotala théâtre Kobwaka na kobwaka. Théâtre est vraiment kokufa par rapport à quoi? Par rapport ya ba producteur na ba productrice encore bazala lisusu te et comme ka bino na bino bobengani gauche droite et osali mo eloko na yo ndeka kezalaka. Moto komona lisusu mam Sisila mam Sisila ye mam Sisila ye ayepe kaka na groupe na ya S bindenge kaka ndeke atonga kazala Sila Bisalu pa bandi kosala ka muke nzambe pe lelo akomi kopese makambu nzambe atomboli Sila Bisalu bandeko na ngai balobi soko loni yango ndeko buka o lelo Sila Bisalu azobuka oya lonaki depuis
alonaki depuis bino mo boyoka lipati ndenge akoloba lelo ekomi ntango ngonga sila bisalu abuka bana mama ekomi ntango sila bisalu asepela bandeko na ngai mutu nyonso asalaka ezalaka na lifuti nango bongo te bana mama bakuku bokota bajeme mata mutu nyonso asalaka ezalaka na lifuti nango sila bisalu o azosala azomerite sila bisalu abanda théâtre lelo te sila banda bomwana koli kati na théâtre sila bisalu soki olobi ajoue mama osepeli soki olobi ajoue tata mwasi olobi wawu soki olobi ajoue mama paster bongo soki bolobi ajoue mwana muke akotaka tellement sila bisalu awumeli na kati ya théâtre aoumeli na formation forma sila très bien beka misoka telema zo jouer bandeko na nga bino moko bokoloba wow eza talent azana na talent na ye eza grâce au nzamba pesi eza métier na ye musala na ende yango wana bana mama bino moko bozo mona ba titre aussi la bisala zokoma bino moko bozo mona poutine d'écriture Beckham o azokoma bino moko bozo mona ba film ndenge zoleka si la bisalo eko zongisa susu goût ya théâtre na kati ya Europe mobimba ozotala film ya sila bisalu jamais okozape ozotala film ya sila bisalu jamais oka bêtise ozolanda film ya sila bisalu na bana olobi ke nzambe apambola mwana mwasio eza conseil éducation bandeko na ngai eza bongo bana mama lipacha zo témoigner lobi ekomi ntango sila zo buka fo basepela ekomi ntango sila zo buka po bango nyoto basepela zwa te kanda te eza nde époque ya sila bisalu Beckham oyo toza na 2023 sila bisalu azokende nango ntina 2030 sila bisalu akovanda bana siko bazo travailler bana azo bimisa parce que kotala Linda Cote kotala Normi kotala Alicias kotala Michou Mbelele en tout cas bazo pesa makambu jete beste pa yema be shikito Gatsby bino moko bozo moneza makasi kuna équipe moko a jeté o mamisa zana ngo azo pesa ngo kacha bala na ye azo kotisa ngo bino moko bozo mona kuna so bazo jouer obite o vraiment ke ba futur aussi la bisalu bongo nde to lingaka oyo sila zana ngo azo kotisa ngo kacha bala na ye o sila bisala zana ngo azo pesa ngo bango ezala rande bongo koto beta be koto kozongisa boete théâtre coach elengi eza lokola na époque wana soko tali théâtre de chez nous te orateur ki mutema passe na minute soko tali si la bisalu officiel te ozoka mutema tension bala mama kota na fina si la bisalu officiel beta si la bisalu officiel okomona ba titre nyonso ba film nyonso oh lukaka o problème na famille o pasteur atea o prophète o mama prophète kune ezali yo moko zoltala ba film asila bisalu obite o namoni famille nanga zotala ba film asila bisalu yo lobi o mobali nanga kenda poto makambo nazo vivre bana mama wana eza ba film vrai eza ba film vrai o tozo mona na sa moyoyo lipati azo témoigner esenga lobi sila bisalu félicitations sila bisalu bravo kotala pe leki na bango ndeko na bango miracle alobi sila bisalu bravo félicitations avance baza na besoin sila bisalu amata bandeko na ngai nebisaka bino mamisi na biso azaka bacook asalaka course na mutu te azelaka ya nzambe azakaka na poste atelema azozela oyo ayeba na mama azozela sila bisala azomata escalier un par un
azawana salaka comparaison te asalaka comparaison te atalaka oya zanango bandeko nanga toki ko mélanger mamisi na biso te si la bisalu ndenga azawana aza vraiment ke nayebi ke ngonga nange ekoki o nazo buka na minute oti si la bisalu azawana sengo parce que o alona ke komitango abuka mutu nyoto akendaka musala na fin du mois azwaka lifuti nango bino moko bokoyoka lipati ndenga lobi lipati nzamba pambola o folinga ndeko no eroza na bon moi si la bisalo yebake lipati alinga ngai vraiment ya nanga alinga nga bandeko nanga balinga ngai esala ye pe bien erozomona esengo erozomona miracle bozoloba bolamu mpona ndeko na bino eraza na bon moi ezalaka bien eza te ke mutu akufa azalaki bien azalaki bien cuisine ya nika bioni ezalaka hypocrisie linganga naza na bomoi nayebi ke lipati na kwe mo baloba bolamu mpo na nga linganga sila ezalaka nde bongo bana mama ezalaka nde bongo nazofanda na ndako natali ke ya nanga kuna ndeko na nga esengo miracle balinganga esalaka bien bana mama toza wana mpona kosoutenir sila bisalu toza wana mpona koprier mpona ye toza wana mpona kopesa ye conseil toza wana mpona kopesa ye conseil ezalaka nde bongo soko moni mams te sila koto okende boye ezonga boye aza wana baremarque na bino bareproche na bino baconseil na bino ekesala sila bisalu bien ekosala sb bien mpo avancer encore. Bamambala maman, élévation vient de Dieu. Élévation to mona ngoka boete mutapesa ke élévation za nzambe. Soki nzamba lobi tano akopambwa mekoki okopambwa manabo pete. Nzambe soka lobi lelo kaka lelo obima ka boye okute na bomengo okuta nango. Bandeko nanga nzamba bien. Nzamba fidèle. Succès asila eza pa Jésus-Christ. Réussite à SB, eza pas Jésus-Christ. Vie à sila bisalu, eza pas Yesu. Akenda ko luka nzamba ba genou na se. Akenda ko belela nzamba lola. Alobi nzambe, ya yue umela kame ngana lingi yango. Na lingi yango, bandeko na ngai. Malamu na mate escalier par un. Yango nde ezalaka bien bala mama. Yango nde ezalaka bien bandeko na ngai. To soutenir muninga linga ndeko no erozala bon moi oya yebika linga kasila bisano ngane naza boye naza bakuk nga mamisi vraiment nga na fan ya mamisi kota na chaîne à cuisine Yannick TV s'abonner on s'abonner te commenter aimer partager et que ça la cuisine Yannick na bino bien toza wana tozo soutenir mamisi na biso na tous les domaines bandeko na nga surtout na ba prière, surtout na ba conseil, surtout na ba remarque, ba reproche na bino, aza na besoin nango. Aza vraiment na besoin nango bandeko na nga. Tozo consommer film na biso toujours, toza la toujours fidèle, toza la toujours prête, ya ko consommer film na biso et ko sala bien bandeko na ngai. Et que ça la bien. Nebi ke film na biso lelo tokota la 5e épisode. Nebi ke bino moko boko mona. Kuneza eke ezongi pesa makambo. Si la bisalu azo siekwi sa oe kunda me siekwi. Bino moko bomona ki Vivienne. Bomoni Lovita. Bino moko bomona bilongi asika. Si la bisalu aza mwana nzambe. Asalaka o nzambe ndenge nzambe aebisi esala aza mwana oto lebaka nazo cuisine yani kitifa prière pona style bisalu na loba nzambe pesa style bisalu sagesse intelligence discernement na via style bisalu sagesse intelligence azala toujours protégé parce que azo koma poutine d'écriture azo koma film na ye azo koma mbamoko fona benga mutentel po koto ebeta bie cartoni bongo nde to lingaka foko zala mayele fo mutu esala n'époque à tapage te n'époque à ba distraction te n'époque fo mutu esala
faut mutu esala bandeko na ngai na vie sokoza na 1 faut koma na 10 faut yeba ko multiplier na minute oyo toza na besoin multiplication na minute oyo toza na besoin to ba addition toza na besoin makambo ya minene na kati ya SB toza na besoin SB ekoma même 10 ekoma na Europe ekoma na Afrique ekoma partout esala biso bien toyebi ke même sikoto akende kojouer même sikende akende kotala entreprise de ezalaka nde bongo toza toujours na besoin na bino toza na besoin nzambe amema sila bisalu na badimension mosusu bandeko na nga Cuisine Yannick TV azalaka na ebanki te alobaka esengo alipati esengo ye moko esengo lipati miracle bolamu na bango nde baye kotémoigner o Cuisine Yannick TV ayoki yango na memelaki bino ba vrai babone na nga na lela bino ya trop ba o nyonso bazalaki na ebandeli ya live na ngai na pesi bino ba merci ba mama na nga ba papa na nga merci ba o pe bakoya après ba merci ebele ba o pe bakosabone bakokommente ba merci ba o bakotia j'aime ba merci bo partager vidéo et que ça la bien makasi bandeko na ngai toza wana tosala toujours musala pona bino bozala toujours branché bozala toujours en ligne na lela bino ya trop baba kuke bandeko ya Cuisine Yannick TV je vous love ba vrai abonné na nga je vous love que Dieu vous bénisse à la prochaine bye 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 bye